Ah oui, merci. Nabana mboka nous surtout boza connecté partout na diaspora, na province, botala kabiso na kata tindika botala ka émission ou épais rabino info avec précision, avec détail. Eza émission Yannick Stopper. En tout cas, merci na fidélité na bino, merci na ba remarque, merci na ba conseil surtout bopé saka ekomaka. Yango leo to kobeta masolo etalika kamboka ndebo mesana kotala ngana tindika mais avant na côté na ba détail za kopesa d'abord joyeux anniversaire à mon vieux Kwame Chaka au galang Lord Motema ya maman na biso bijou tati na Londres wana pazota la biso. Joyeux anniversaire à mon vieux Kwame, partenaire fidèle. Merci à Rifek Kisombe, merci à Papi Kelly, Mamelize Matondona, Mimaouit. Masola Robert Ezebele, Baby Kezala, qui Mikolo, Pessi Mamboabo, ministre de décentralisation, Azaria Surubé, Bazar Ouela, Nina, Miss Intérieur. Affaire étalée récemment. Pourquoi ministre, il y a des centralisations à Ouela là, Makamouya, récemment, que Makamouya étalé, il faut ministre intérieur à s'imposer. Et puis, Robert Masolo, moi, Namboka, Martin Folaza Robert, non, président de la République a sali au trésor par rapport à la nomination. Baji, il faut, Baji, tu vois, mandat la banque qui est Tina Souka. Il y a un Zanga Mokote, Nazana, moi, Namboka, Oya, quand l'évangile, Nani, Saint Thomas, Mbote, Saint Thomas. Mbote, Stupira, Mbote, Nabandimia. Tindira balandaka yo quoi mbote pe na ba base na ngai ya États-Unis papa Maurice Toko mbote pe na base na ngai ya Afrique du Sud donc namoni papa Didier Senga na Mamado namoni pe Kiki Kezong ba José Moe Pugno so fédération IDPS na kati ya Luxembourg pourquoi pas fédération ya IDPS na kati ya France donc président Chikizo Mjajno président Tim donc bazola nanga ngande plaisir na oki ngwana sans oublier base nanga ya Allemagne vient nanga tumba collège avec maman Laurence c'est ça la bien bazola na biso pe na manganga TV to pesi bango pe mbote pona moni kuna yemoko Bill Kilombo azana katia masolo donc on est présent quoi mais on est là mbote pe na ba congolais nyoso o balanda biso na Asie na Océanie na Amérique na Europe en Afrique même na Congo na biso localement na STP balanda rabiso ya trop vraiment localement na pesi sumbote na bato ba olanda o talinga ka bomoni ke o Saint Omo ebinga na pesi mboto ya onde na pesi gradi quoi merci ngapa na pesi bato so bata so manganga TV ba mbote na bango ebele mwana mboka Saint Thomas to so ngana no mikolo pesi mambo abo mbutu ministre ya intérieur na ministre ya décentralisation Azaria Surubé quoi bazo wela nini par rapport à Nandekounaï. Bon, entrée du jeune, il y a ministre, ba compétence, na ba rôle. Et là, on se zate. Mais ce qui est vrai, c'est que ngai vraiment na habité bato ba la ngai na betara c'était que ngana botama mingi tango Zaïre. Mais depuis Zaïre na tikala comme na ministère de décentralisation de l'esprit bien, dans un contre ministère on a été sincèrement na bien ngote. Sur parcourir l'histoire on même ba fait tcheti segedi bazala ba ministre intérieur na mboka mais jamais na na histoire mutazala ministre de décentralisation et reconstruction ce qui y a ba institution ce qui ndengeni na bien ngote mais ngala poser rappeler question moko na lukaka na yeba Rouberwa azalaka na combien de députés dans l'assemblée poids politique ni yaza na ngo poids zoara ministère wana il y a décentralisation na reconstruction ici bande konanga ba congolais bolanda ngai bo fongola matoi Uta San City première phase de dialogue intercongolais et soukaka l'accord à cascade parmi ba parti tikala en Afrique d'ici des années RCD Goma na IDPS, moi, je suis Antoine Gizenga, j'ai encore une bonne mémoire. On de Batikalaka, Baboyaka, Koro et Kendaka, ya Cascade, Balingaka, Bandikoba, son abaya, tout ça là. Accord global inclusif, tout signé, on a fait aussi ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? IDPS avec était Tshisekedi Basale alliance na RCD Goma. Mais RCD Goma, Oyo, tant va créer qui a au début parce que vous faut pas rébellion tant que bandi awawa première rébellion ezaki ya ba RCD Goma les tout premiers présidents RCD Goma ezalaki Zaidi Ngoma après Zaidi Ngoma eko koma Wamba Diawamba professeur après Wamba Diawamba eko koma Onosumba et image ba pesaka biso à l'époque ezalaki le rôle eza place moko collégiale quoi donc boza
ça la rotation. Ce qui a sali mandat ne sili moussouaye. Ce qui a sali mandat ne sili moussouaye. Mais bizarrement, mon frère, je te dis, puisqu'à l'époque, Robert a été secrétaire général il y a RCD Goma. Mais du coup, depuis San City, Robert a comme président RCD Goma, Congrès et ça la magali sous terre. Président Sikapa RCD a kotakali sous terre. Mais je voulais dire quoi par là? Tala na kati ya réalité, il y a pendant que bazana IDPS na ASD la FCC bazana Joseph. Tshisekedi okanisa bazana objectif moko na barubero, nzoka de barubero bagina objectif na bango mususu. Nyomunika FCC Félix bazana partenariat ya ko gouverner ensemble mais bakuti que FCC azana ba agenda caché na ye mususu. Et le plan que vous voyez les lots tous en 26 provinces a été concocté par les RCD Goma et Barubero. Donc, étant précurseur, il y a œuvre naïe, il y a 26 provinces. Pour moi, les Congolais, sont déjà bien dans le système à 11 provinces. Mais le 26 provinces est né avec accord global inclusif, il y a dialogue intercongolais à San City. Mais Tala Rubero Abundi dans Ndenge Nyonso, na ba gouvernement les qui combien y a ministre de centralisation. Mais partout dans le monde, Marambo Itali recensement, Marambo Itali élection, et ça na compétence, il y a ministère, il y a intérieur. Donc là, il n'y a pas de débat. Moi, je trouve que Ndeko Roubero a un agenda na yemoko bo bomba. Oh lelo, Nzamba sali tant et rattrapé biso boto ba vérité parce que bandeko ba ola nanga mingi na lobela bandeko diaspora boyebi que il est déjà 2 ans ou 3 ans. Confrère Nabiso Kouloutou Nangaï, Wechi, à ça la vidéo moko. À l'époque, Marcelin Chissam qui gouverneur Yassid Kivu. Et na kati ya vidéo ana bazo tourner vidéo na cité ya Minembwe. Cité ya Minembwe ana ezana Uvira. Et Minembwe ezalaka. Non. Par contre, écoute, na Burundi. Maintenant, Minembwe wana Rubero alingaka ekoma territoire et d'ailleurs kutu acha grand frère propre oyayende azaka chef coutumier ba créer village ya ko créer ba utana batu ba uta ba Rwanda ba tuti ebele bele ba musu balata ba tenir la police omona bena ba obina ba kutu ba bosana ke baza ba policier parce que baza ba policier moko baza nike maka pona bande ko na ba tuti mais pona bande ko na biso ba bantu oyo bango ba etali bango te selon encore ba corps ya M23 mona ba telemelaka oyo. Donc dans cette histoire il y a excellence vice-ministre intérieur, vice-premier ministre intérieur, Gilbert Kankonde, na Rubero, Eza Nangokaka, boîte à Pandoro, Babengaka iceberg. Donc, Rubero en est à moi, Soso, Mama Zana, voilà quoi. Mais par rapport au pays dossier, on est comité à niveau de saisir justice. Voilà, je t'avais dit la fois passée que IDPC au salle théâtre, IDPC Kakapo et appliqué 3 choses où ils allaient pilier. Il y a développement, na ouverture, il y a RDC, na échiquier à monde, na bas niveau tout, na domaine nyonso. C'est-à-dire quoi? Nous avons premier pilier, ils allaient pilier, il y a démocratie. Deuxième pilier, ils allaient pilier, il y a état des droits. Et troisième pilier, ils allaient majeur. Ils allaient pilier, il y a indépendance, il y a justice. Alors, les Kambotuni Ngawana, la réponse est dans 3 biloko. Vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, a talaki déjà que Moutou Oyo azokota na ba prérogative na ngai. Lokola tozaja na ba cours eza ebele, il y a un cours oyo koki ko kabula likamuna biso le to recourir ba par-ci par-là, to bana ba campagne ba médiatisation. Nous, les ressortissants de Minembwe, nous, les intouchables ya Batuti, nous les Banyamulenge te, ole biloko ane banda, to kene na likamuna logique normale, alors mtoka te likambo eza cours à cassation. Ministre intérieur qui na cour à cassation ba kabola bango ba rôle mtoza rôle na pour pe sa zouate et pour Rubero c'était pas bon, voilà quoi.
Combien il y a des limites, il y a des limites. Pourquoi que les locaux pas que non recensement na makamde ko kene yo senga mo batebe ko moi j'ai mot politique pe ko na kati ya gouvernement. Moi j'ai dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Roubero que vous voyez Hazard représentant légal. Il y a 3 personnalités dans le bakombo na bango lelo. Pour na bino boyebi histoire te. Roubero représente la branche armée, il y a Rwanda oba accompagné biso à travers AFDEL. Oyo ba fondateur na ngomi balé ba yebani na bakombo. Ya liboso kombo na ye Deo Gracias Bugera. Ya mi balé kombo na ye Bizi Makaraha. Bizi Makara tango Moussa azalaki président de la République. Bizi Makara azalaki ministre des Affaires étrangères ya Moussa Laurent Désiré Kabila. Et Azarias Roubero que vous voyez azalaki directeur ya cabinet ya Bizi Makara. Moussa bebani na ba Rwandais na 98 parmi ba exilés au ba kendaka ba kimaka Roubero faisait partie parce qu'il y a kendaki na Bizi Makara na ba Roubero na chef na bango ya munene oyo azali mama na bango nyoso koleka kombo na ye James Kabarebe, une grande personnalité la politique ya Rwanda et en même temps l'ancien chef d'état-major général de la République démocratique du Congo. C'est là où il y a les problèmes. Donc, ici nous devons dire à nos frères qui nous suivent que tous ceux qui travaillent problème moko ya munene o etikali awa miri ya suka soki toko ici ango Congo ezu voix nango ya kokende lokola na roulette. C'est quoi? Il faut détruire maintenant cordon ombilical Yabisona Afdel. Et cordon ombilical Yabisona Afdel, ezalaki teni na 2 piliers à makasi ya liboso ezalaki Joseph Kabila ozaki président de la République ancienne. Et puis Yami Balé ezalaka Azarias Roubero. Voilà les 2 personnalités oyo jour toko se débarrasser na bango totalement de RDC sikoyo tokomi indépendant sur le plan spirituel, politique et économique. Voilà au moins ba clé au lelo na gina fongola na bato belé ba olanda ngai na poko lelo que ça c'est une vérité qui ne vous demande pas beaucoup de gymnastique pour réfléchir. Voilà c'est pire. Toza toujours na Saint Thomas toza ko solola Saint Thomas ko tozo nga makabo o dossier za mikolo pesi mambo abo Martin Fayulu a nomination ya ba magistrat wana président de la République asali haute donc a violé cause asali haute trahison azo senga na 2 chambres il faut que na congrès pona ba koisa mokonza mboka koyoka likanisa bongo pe mbutu na kati la muka moi likanisa va to kota ba détail na. Merci, je salue d'abord celui qu'on appelle Boss Carlos depuis Londres na Maman Sandrine, Bana Véronica na Karim, Baolandanga na Ebike Baokigu, sans oublier Philippe Moussangila et Jacques Mbouyamba na Chypre, André Luboya na Australie. Moninga bilo balwa ba Martin Fayulu ere rozotu na ngai na okamawa. Po Martin Fayulu na ibisa ko kaza président d'abord ya Facebook. Et aza parmi ba politiciens yo ndenge na tala bena masolo politique a maîtriser la politique de po mingi asala la politique te me yalingaka baninga balambi biloko ebeli aye asaka pare na biloko bato. Omoni ndenge atelengani, omoni nga komi na confusion. D'abord apesi na passe na bato ebeli bazo tshela ye motema. Martin Fayulu soutient ba juge oyo président de la République a outaki konomé bango na cour ya cassation et comme il avait à prestation serment ba yeko boya aussi longtemps les 2 juges ba salaki déjà ba remise et reprise les 2 juges ba kenda zo mesure ya batoge kutu moko na bango a recommanda mwana na ye na cabinet ya juge a remplacer na cour constitutionnelle. Mais c'était juste avec la veille, il y a prestation serment, bah juge va renoncer, bah bi était biso, tout le monde biso tout que la msoka na cour constitutionnelle, na cour à cassation to kendete. Et directement ils se sont révélés de vrais kabilistes. D'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, c'est leur avocat Théodore Ngoyo Batunyo Sobaebi, Azali ancien candidat malheureux à l'élection au Totako Leka. Et puis Théodore Ngoy depuis la nuit des temps, depuis l'époque à San City, il a toujours été un versatile politicien. Excusez ce que je Martin Fayulu. Maintenant,
Toi qui est la logique, il y a Martin Fayulu na Théodore Ngoy. Ceux qui va destituer Félix Tshisekedi. Constituer le biso président a empêché. Moutou a remplacé président Ezali Tambwe Mwamba. Donc FCC. Alors Fayulu lelo aye alobi non. Il y a moni. Baji Joana ba na réseau, faut baji Joana bazon. Je suis aussi d'accord avec Fayulu. Mais ce qui est bon, biloko mingi ezaki na kukunga na zaka oyesa bato bandaka la ke Fayulu bo soutenir boye binde yete. C'est un grand menteur, un grand faxeur de notre temps. Lelo est mon année. Et puis Fayulu bato ba créer qui na minute ba regretter ça Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi. Et même regrette même déjà Fayulu. Ah! Mais on Fayulu on biso de nga za la président oui. Anga komela bango mama na ngando. Un mauvais type talaka botola ba caméra na babazayi ba dynamique. Ça dit que un mauvais tala linga kia panza IDP soka bozo mona kosela kabundu na kabuya ka pesa bango $80,000. Et pesa mbutu kabuya na Peter Kazadi ba tobola bango ba pine na bango ba mituka na ba combattant na ba force du progrès na 10e million que nani Fayulu a pesa ki $80,000 tabazaki na rassemblement. Donc il y a des choses. Un monsieur comme ça, bon, vous voyez un monsieur comme Fayulu vient vous dire que il faut kufunda Félix Tshisekedi pas violer yazana mawate. Bon, si ko lelo tolo ba vérité stupide na bato ba olanda ngai ngana na Saint Thomas na lobaka na bino ke to landa évangile nga ko capacité soko monite kondimate. Lelo na Fayulu na Félix nani placebo nani pantin ya Kabila. Ndenge bino bomoneli sikoyo. Nani véritable pantin président nommé. C'est Fayulu parce qu'il s'est mis maintenant en service à FCC. Voilà. Donc Fayulu maintenant il n'est plus pour le peuple. Fayulu maintenant n'est plus pour la Mouka. Fayulu maintenant est pour FCC à travers Tambwe Mwamba zonga bafunda Félix. Maintenant zotu na Fayulu na Théodore Ngoy. Bako kende ko funda Félix na tribunal nini bango mibale. Non, je t'ai toujours dit que stupira bandiko na ngai belé ba congolais ba kotaki masolo politique na loyenge ya la Mouka. Il y a des élections où on va éviter batanga kapete batanga kapé même pas constitution. Pour na to comme na processus ya kolongola président de la République non toi na haute trahison. Toi na d'abord na processus ya kotinda président de la République la justice. Mais mon frère, ezaba gymnastique à sakana. D'abord il faut boter dans la constitution. Mouto comme on a que président de la République a violé la constitution ezali Fayulu na Théodore Ngoy. Ezali cour constitutionnelle. Mon agita président Salaki a décrété qu'il état d'urgence. RLD congrès l'engagé kota batuni cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle examinée. Babimi si requête pesa qui président raison. Balobi ezali conforme na constitution et la constitution n'a pas été violée. Comme Tambwe Mwamba voulait nous venir avec des théories machiavéliques bien concis dans le laboratoire à Moulili à Bandoki. Les ennemis du Congo du début à la fin. Mon frère, voilà que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, on a bengalelo, biré, faire bibende, azocha vraiment état de droit na rail, bakono mapango bakoma récupérer mapango na bango, ba procès kili ki les ali ko salama ba pasteur évêque mukuna lelo ba retrouver ba liberté na bango. Mais vous voyez un monsieur qui était confiné aux États-Unis, alekisi l'air à 5 ba diaspora ba cotisation ba boy kopé ça d'ailleurs ba zairo ba silikele na muni ba ko finga bango. Il ouvrait avec des théâtres remontés de toutes pièces son nom, ngala Théodore Ngoy to sali dioto funda Félix. Mais allez lire la constitution. Allez lire la constitution, d'abord la cour constitutionnelle qui constate la violation de la constitution par le chef de l'État et qui suggère qu'il y a eu inconstitutionnalité na chef de l'État. Enfin, bako saisir bako komela ba parlement mi baleka ndengo monaki basenga ki na Tambwe Mwamba pour balongola immunité ne bakomeli les deux chambres. Basangana, va se réunir. Maintenant, il faut se réunir pour voter un tiers. Ceux qui vont voter un tiers de dossier Fumwami, après va poster qu'on va d'abord la constitution, qu'on va chambre, ou on vanda pour
jamais puis bah plein temps un article mon frère ça peut prendre même 3 mois 4 mois 5 mois et ça il aura été que tout la moitié les autres bon les autres font Félix bah quand Félix le président non Fayulu donc la même façon que ça bat les autres mon Félix on est encore ça qui bat ma machine à voter que bat tu vas l'élection de machine à voter après bat tu vas au na l'élection de machine à voter souka nango malamo yem ta gagner non ngana lingi ba congolais belé ba longa na distraction Fayulu ba soutenir justice ba soutenir démocratie ba soutenir état de droit et puis ba linga Congo pe ba congolais et ça sera vraiment la réussite ya makamunyo so Solange na Chesco na Paris na ndimite ke bango mutu bakoki ko contredire ngana wana donc Fayulu na Théodore Ngoyi bakendo suba balala d'ailleurs kutu ngana obenga ngomba swimbo mais je l'avais dit à son temps que c'est sur le plan spirituel nzamba lobaki boy pouvoir oyo le rôle ya poni Félix comme chef de l'état oyo no sortel mais na pouvoir oyo nzamba confondre bango pe bazala humilier. Quand vous voyez depuis qu'on a proclamé Félix Tshisekedi président de la République na seniti constitutionnel et confirmé tala parcours ti lelo tu vois combien ba ennemi na ba koti confusion pe mingi ba combien ko sengaka ba pardon mais on vous accorde encore les temps na tunaka yo na ebisaka on apesaka yo décembre tango tunaka mamwa ilunga na tunda ya kasendeti mais lelo moyo ko tunaka question ezate pour décembre pamba to comité au moni ko tu yemo ilunga nga suko démissionner te allez-y comprendre. Comme que les gens à souka et entretien à Bissau Saint-Thomas, tous on appelle dossier à état de tout lobby ou état de tout monde, moi ça qui est en prison, bah tout ça avec un règlement des comptes, ma commissaire c'est tout monde, moi qui a côté là on y casse, j'ai guerre stratégique, casse, je pas me prier ma casse pour moi dossier tout qui l'envoie l'école, l'école répondre moi pour tout ça, ça m'a ramené ba milice qui ngabo. Ma arrestation et à moi c'est il y a André Kimbuta et ça kaka que pour ça moi si politicien célèbre ancien gouverneur et puis sénateur en bien. Mais là où je te dis, il y a beaucoup de dossiers où ça m'a la justice. État des autres où ça l'a m'sala lango. Est-ce que que famille ça combi non va récupérer le pan on a pas na makaba webi angwa. Motuninga ngo te po ebi que vango ça combi akufa et que mutu bazeli le pan ya zo banga rotuna zo Kabila. Donc état tu vas voter le pan pas zo. Le pan va zo mutu ba bon bazo bon bazo na ba Jeannette na ba Joseph Kabila na 97 bazalaka bazairi wate. Parce que bango ba kuta mapango batu ba botola pour pouvoir régler ya bango. Yango mona avec état de droit, ya na yebisa batu nyonso. Soko yebi kende kwa président moko. Félix Tshisekedi asala yo mabe kende ko funda e. So yebi ke ministre moko, mais oui. So yebi ministre moko azo choma la l'aise ke funda. So yebi muta IDPS moko azo choma la l'aise kende ko funda e. État de droit lobi teke ba muta so ka muta IDPS ba okanga ete lokuta. État de droit lobi teko soko zande kwa président de la République au sala batu mabe au kanga yo état de droit le za ministre posa mutayi DPS posa massa président to bolia kana président ba kanga ba ko kanga yo donc ici faut bi ko za na raison donc no funda mutuana boko samba nae et justice ça la ce qui est bien actuellement zanine nyonso tomo ke na na justice makamba o oyebinga oyebiso na nani yo na osalo mabe na ochapla oyebiteke biso to na général oyebite biloko na grimace abu ça bino ke état de juge to comme na soka pona dossier ya milice Kingabo c'est normal olobi affaire ya milice Kingabo baza kwa kizebino IDPS banani bazo akize IDPS na milice Kingabo banani komo na bango banani taka bakomba bato oki dossier wala omoni yanga na lobaka ke bato ebele makambo politique ba yo la nonga na bata oyo IDPS pendant ça il a 37 ans à pouvoir rebondir dans 3 régimes. Régime à Mobutu. Régime à Mouzé Laurent Désiré. Régime à Joseph Kabila et Mobasali rébellion. Mais c'est pendant que IDPS est en pouvoir. Baya ko créer milice à 30 personnes na Kingabo. On se moque de qui? RCD Goma Mouni a Baroubera Basala alliance pendant na IDPS. Mais à l'époque tant Bandeko Basali Jean-Pierre Bembana Joseph Kabila Basali alliance. Na San City accord à cascade et belé abatu bakasa que déjà que IDPS c'est ça la rébellion mais comme ça bango batala IDPS atikali na Afrique du Sud basali par contre alliance na RCD Goma ozaki mouvement belgérant mais balobi tozo sala alliance poto benga bande ko baya to continuer dialogue tito suka nango to aboutir na ko signer accord global et inclusif et c'est ce qui a été fait après élection 2011 pour ton info na bandi ko aider yo M23 son temps. À l'obio, toujours soutenir
vérité des urnes oyo Tshisekedi azoprône IDPS ebeti M23 kara Roger Lumbala oyo exil ne wakendaka période nane zakana aye komona Tshisekedi ke te ngai nako kozongisa ba rebelle na ngai tozonga tokende nango na nenga armée tokotisa litsa armée po tozwa imperium Tshisekedi père aboya général obauti mikolo ko libérer totalement John Chibangu asala défection na Kananga alobi alinga kota zamba pona mamba vérité des urnes et Tshisekedi père donc vivant kara ya ndenge wana siko yebisanga nanu bon tozwa nanu lupango ngwa kinga bona milice wana nyonso dolo baki bango siko ba soutenir Félix ndeko nanga toka kasoni yango moninga biloko mosusu otunanga d'abord pour ton information na kino rapide na compréhension yango na linga ki te nani a filmer nga po basi ne wana na kokaka ngote nani te gradi yo moni gradi sala kanga basi ni nani batomanga nga TV nani Bill Kilombo tika basi na supporta kanga ngote stupira omoni na mboka oyo na yebisaka o émission elekaki boye nalobi awa mikolo nde toza boye eza na lokuta na kopi ya munene ezosama na Kongo fo bofongola miso Lamuka FCC ba résistant et tout consort na bato oyo bafanda na ba problème bango banda kala eza lokwa culpabilité mulu ba otika la diriger mboko tout comme ni bato na nyonso ennemi na bango komena ni IDPS na président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut rediaboliser bango matin, midi, soir. Na betera li sono bi FCC mutazo diriger externe mobile. Kwa hivyo ba gouverneur ba province de Stukula na ese ba FCC. Ogi guerre si la kate. Siko guerre tango c'est ba non Félix doit président non. Nous on n'a pas fait des milices. La personne qui avait mis les gens dans une parcelle à Kingabo, la personne s'appelle Abbé Moutanga Zamuto Église catholique. Alonga l'église catholique a créé l'église catholique ya Yemoko azalaki ami ya Abbé Gérard Autokufa papa le qui est chef de l'état wazaki président maison civile maintenant président maison civile azwaki le roi na bayebana Gérard ba école na ba kananga kuna na ba relation na bonde azwaki azo travailler na collège à maison civile comme chargé à finance et voilà comment le monsieur na bazelwana azo ekiri na yo na formaka pona bango ya lobi baza ba volontaire ya Fachi mais na relation na Fachi depuis le monsieur n'a jamais été membre de l'IDPS mais comme bato monté membre parce que mutu même alobi ke ba démanteler bango ba kanga bango ba saisir bango c'est le chef de l'état voilà comment les gens nena lobaka no que Félix Tshisekedi azana kovo mais bato ba luka basili na mutu na ye il colle ça à l'IDPS alors comprendre qui pourrait. Maintenant, on colle tout na IDPS. Mais bato bazo coller biso bilo wana ba bato kaka ba utaki ko gérer biso pendant 18 ans. Yo avant aka kuluna na mboko. Kuluna zalaka te. Ba mutu ba yeli biso ye. Ba beret rouge ba salama ba ki no bloquer l'église catholique na moyi. Milisi yango ne monana na miso mutu so mona batuku ba koka ko loba ngote. Francis Kalombo ngana tiaka eka témoin. Francis Kalombo bilo abonné ngana ngaka yo ya ko loba parce que yo ndo zaka président ligue des jeunes na PPR. Bilo batu bo créer ba machette yo lelo kinoa akoma mal à l'aise. Mais milice wana que les gens basala tranquille justice c'est ça msala nango ce que s'avérait que milice wana eza ya IDPS la président de la République mais justice ezali ba fondit ba ke kosamba et pourquoi les gens opèrent donc nous avons la justice nous faisons confiance à notre justice et la justice va faire son travail je remercie sincèrement batoyo ba mesana kolanda évangile ya Saint Thomas na lobaka na bango ke soko monite kondimate po moni mikolo yo masolo a lokuté za trop na kini mais biyoka yo kapeza trop puis na ba réseaux sociaux abiso nde do biso réseaux sociaux nde ba konza lokuta pour lokuté za nde pa na biso siko vérité za na réalité ko kakuna na musika te basi ba confirmer Cécile ba frontière des agents fungoma yaka makambo ebele omimonela komoni na réseaux sociaux ba betaki biso boro na ici ba violer 30 filles ba bomi ba misusu njoke zaki nango ya lokuta to vérifier ba violer ka fille moko. Donc il y a des gens comme ça va vendre kaka pour diaboliser congolais banda pe ko bete lisolo kitoko pona RDC et puis zongela bolingo ya mboka pe bolingo ba congolais na pesi bino nyoso ba congolais oyo bozolinga ko ya ko sala ba makambo kitoko pe bolingi bande ko na bino ba congolais pe bolingi mboka na bino bambo tebele na remercier
Virginie Manganga na TV na Manganga TV grand journaliste Bedriki kuna nazomona bino bomona etazo fina makuita zokotsa minelo kwa masasi na robosana te Bill Kilombo pe azaki wana ye mtu asali ke bozwanga gradi merci tindika la grande équipe administrateur bo créer nga émission moko ya 1 heure de temps na spécial mais to beta pena philosophie ya IDPS to faire comprendre ngo bato to bele ba o zapper bino et puis boye bake ngai te mtu no bikungu akumanta mtu alobi ke IDPS bato ba arriver na 2023 batikela ba pouvoir bazela dans 10 ans et ça ngai te mais yo 50 ans mais grâce aux alara vivant pour mona au boyo ko linga mais important o eza bien 50 ans mais grâce aux alandais vivant comme petit 2023 pour mambo ça en 2023 yo nangana nous to comité to yebité coûte 2021 ti to comme décembre est-ce que to kokota mais est-ce que to kobima biso nyoso pour coronavirus boy belé na poto balie bino tape bato balie ami donc kokata kate ko tchaka ba pas bato te mais pour na Félix Tshisekedi aza président de la République ti alors yo soko zomona nanu ya o déranger yo Congo Brazzaville babenga Congo pe Congo au communal nous congolais à Brazzaville après mandat Félix ozongi no congolais à Kinshasa tellement au déranger tellement au salopas tellement yo sepelanete tellement ozolinga a diriger mboka selo ba imer na selo ba vouloir no selo nengo yo za olinga et que ya osala ngo bongo te allez au Congo Brazzaville mais les vrais Congolais qui aiment leur pays je vous recommande d'aimer les Congo et les Congolais. Merci na grand journaliste Soupira Ye. Au moins azoa zoba makamuna source et puis ya propre ya bien et puis zo édifier ba. Biso zo nakata loyengete. Olinga kala muka tikala muto ala muka. Olinga ka kashi tikala muta kashi olinga ka FCC tikala muto FCC olinga ka Kabila linga Kabila no. Kolinga ela bolingwa minu te linga ela bolingwa motema. Olinga ka Fayulu kolinga ela bolingwa minu te linga na bolingo motema olinga Félix lingaye na bolingo motema kolingaye na bolingo minute mais loko na boy yo olinga Fayulu osidikelanga na linga Félix eloko na boy yo olinga Kabila osidikelanga pona linga Fayulu eloko na boy yo olinga Félix osidikelanga pona linga Kabila donc bongo nde bongo te démocratie za bongo te tolérer mutu na e eloko ekabola biso na ba politicien ezali élection na urne do oina mutu zelega na élection oki o voter alors mbala moko yo na yebo kaboni abu pia ba journaliste ba flatter na pesi bino mbote ba lashki na pesi bino mbote tout le monde ozaola nangatu mboto ya yo bye bye. Merci Zalaki Saint-Thomas na micro na bisha tindika merci à Grady na caméra Mike Luzoladio merci à mon vieux Kwamishaka joyeux anniversaire papa na on monte hein Mike papa na on monte Luzoladio sans oublier tindika papi ka mwasi malgré mikolo boxing amenazali kaka abanga kuna po batuna chaki na défi bayete ba monanité tu vas pas faire à 10 millions nani affaire à 10 millions le ministère de la santé affaire à nini 10 millions te biloko na botike la justice boti makamso mo beta kara botike be justice omonika bazo suka omungu na bimi eza baluba eza tribalisme boko joka justice est salam sala nango en tout cas merci na tiki bino mbala sima ciao.